Mama wa taifa Jika TV. Bongo ya concert wana ekozala ekopesa ekosomba matela ekosomba dra ekosomba kisi aspirine na ba réfugiés ya cité umoja. C'est pour cela concert wana eza ba pesa yango kombo concert humanitaire. Okay. Le 30 juin azana concert VIP na ba noteur na ba boss ba tutu na Goma pour célébrer l'indépendance ya mboka na biso ekozala na poko na butu. Alors événement ya mutindo wana. C'est inutile bozwa garçon wana joueur boche na ba poste ya ba profil na bino bolo baké tozo boya boye na boye. Au moment où bino moko nde boza ba premier ya kosala yango. On s'acharner contre un déconnant. Et ça même pas na formité. Lelo inosubia zo kende na couleur café na Belgique. Azaloko la 3e. Après Papa Wemba, après Fali Poupa, Azaloko la 3e. Mais si c'est Congolais qui est représenté, Bendele Amboka na biso na couleur café ça, festival couleur café ça, festival international. A kokende na Bendele Amboka ni. RDC. Vous ne trouvez pas que vous avez étouffé les lots qui n'ont pas âge naie parce que ceux qui Goma ville province ya Goma, eza ne loko moko boy, ba benga kaye toujours parce que aza toujours présent. OK. C'est pour cela ceux qui mikolo ba na problème ba consulta kai. To ba association nyonso wana za kuna. Soki lingi sala loko ba koloba non to lingi to sala yango mais toza na mwana na biso pe. Azala toujours na biso aliaka na biso la na biso. To lingi to consulter ye poto sala loko yo ye biso nde ba kole loko mais to lingi azala liboso. OK. Ba consulta kai toujours bongo. Bonjour Naba Étoile Union sur Jika Télévision. Bonjour Naba Griffe tout ya monde entier. Bonjour Naba Congolais tout, Naba Congolaise ya monde entier. Mingi amour ndelekela. Merci. OK. Voilà, on a moni évoqué déjà Bolingo entre biso ba Congolais, est-ce que Bolingo est réellement? Té. Non. Na linga kasoki na leki émission na zalanga. Parce que ba yebi Jika dada wa taifa na zalakanga. Bolingo ezate. Et bandit que na likolo to na ba musicien to na ba politicien na culture ya Afrique il n'y a pas l'amour. OK. Surtout Afrique est dominée na langue oyo bato ya libanda soit disant ba français ba qui imposer biso ba imposer ki biso langue wana pe ba imposer ki biso manque amour. OK. Mais bato yo balobaka lopoto ya anglais Banglais bachaki bango loko moko boy na kati na bango. Laissez-moi unité. Unité. OK. Yangonde esalaka union fait la force. Yangonde salaka ba avancer ba kende liboso, ba évoluer na makamu na bango. C'est pour cela que ba d'ensemble, même na ba mabota na biso, même na ma vie na biso quotidien, il n'y a pas d'amour. Même na ba église, na domaine nyonso en Afrique, il n'y a pas d'amour. OK. Il y a toujours la haine. Là, c'était mon cas, parenthèse, na fongola qui rapidement pour que tu aies la vie à sujet. Tu reçois déjà où ils allaient sortir médiatique, il y a Inos Bi, au Lelo na Rwanda. Et puis, na Goma, il a tenu des propos au Bandeko Belé, vraiment apprécié à quitter. Au Lelo Lobi, s'il a un deal à honorer na kati ya Rwanda, il n'a pas un problème avec le Rwandais, il n'a pas un problème avec le Rwanda. À represter sans problème. Or, on a connu des musiciens au peu bazar putain musu tolo bato banagi pe mindu le liboso na ye quand même baboya ki ko prester na Rwanda. D'un côté ça le quoi la haute trahison. D'abord Kevin, il faut retirer parole il y a haute trahison. Non parce que bandeko ba oloba. S'il vous plaît Kevin, il faut retirer yango ce mien pour avancer. Bon, moi j'ai pas dit haute trahison, mais par rapport aux internautes, ils ont dit que ils ont la haute trahison. C'est pas moi qui ai affirmé, mais bandeko balandarabi so bi ils ont la haute trahison. Donc on peut avancer dans ce sens-là na ndenge bandeko bazo jugement. Merci beaucoup ndengo lobi keza yote eza oh les ont dit. Okay. Merci beaucoup. Les ont dit ils ont une importance tout comme ils ont une importance. Les loto moni impact sur les réseaux sociaux, ils allaient ko résoudre makambo yo même gouvernement akoki ko résoudre té. Makambo yo
même na niveau mondial bakoki ko résoudre té à travers réseaux sociaux makambwana est commis résolu. Personne n'a koki ko ignorer à vie. Il y a internet. Il y a bateau balobaka na réseaux sociaux, ezala na TikTok, ezala na YouTube, ezala na Facebook, Instagram. À vie na bango est très important. Mais attention, na ba paparazzi. OK. Parce que na makambu ya Inosbi, dès le début, il y a que des paparazzi. Comment ça? Yes. Il y a que des paparazzi. Na kati na bango na tikali koyoka mutu moko te. Alobi que Inosbi atenaki conférence de presse parce qu'il y a un concert na Goma. C'est comme si Inosbi a lalaki. Par plaisir. A bengi ba journaliste ya Goma. Alobi nga yo na ye. Boya to sala conférence de presse pour Nazali. Biso nyonso toyebi. Ezala awa na Congo, ezala libanda ya mboka. Musicien soki alingi sala événement ya munene, asalaka toujours conférence de presse. Pour expliquer événement na ya lingi sala, eza pona mbini. Et tombaki que no jeune leader azalaki na mariage ya na ye na Goma. Alors profitaki à l'occasion à sala conférence de presse. Conférence de presse, on a dit que Nosbi alala ki alamuka lobité. Venez, je vais parler. Non. Ils en habitent. Bit ezali concert humanitaire. OK. Na répété concert humanitaire ezali le 1er juillet na Goma na stade. Tango déjà tozo yoka mot humanitaire. Cela veut dire mbongo nyonso kobima na concert wana. Ezala 3 millions de dollars, ezala 4 millions, 5 millions, peu importe. Et kokende na ba réfugié. Et kokende na ba réfugié. Ezala zu autant de combien? Parce que billet za $1. VIP, ba $20, ba $100. Comme ta selon nengo lingi honorer artiste na yo. Mais pour tout le monde, c'est $1. Stade déjà il y a 35 000 places, mais on a réservé 30 000 places pour Batubazala à l'aise. Je me pose la question, $1 fois 30 000 places, ça fait combien? Moins $100, moins 200, moins 400, moins 500. Parce qu'il y a des boss, un concert à l'Obino, moi je vais acheter billet dans $1000. Moi je vais acheter, mais à 10 fois nango, et kokende na poche à une subite, ou bien un organisateur, et kokende. Ils ont visé la cité Umoja, oh yemo kwa tonga. Première visite, il y a un bon concert wana. Ils ont visé la cité Umoja. Ceux qui ba réfugiés tout ya cité Umoja. Bazui ba site ya ba réfugiés eza ebelé. Mais il a avisé nanou que vraiment d'abord Inosbi aza parmi ba notaire ya Goma. Donc il est parmi les notables ya Goma. Ba notable plutôt. Ba notable ya Goma. Alors parmi ba journaliste wana ba question ba posa ki eza ebelé. Mais journaliste moko a posé une question. Les autres ont concert na Goma. Soki lobby. Toyebi ke bisope ba panzi sango toza bato to tondisa mi na ba piège. Soki lobby ba lobby na yo. Obeta concert na Rwanda. Est-ce que okobeta? Méchant. Donc omone loko yo. Ata to lobby to bandi ango banda lobby ti lobby kuna. Kongola ko changer te. Akoloba jusqu'à ce que tango komona que c'est akozaka na lilo ato expliquer o la kisi que non A na B ezalaki nde boye muta o comprendre azate ozolanda c'est comme ça mais tant mieux to expliquer auto qui ko expliquer o eza ya ko expliquer te on laisse tomber musala ya mutu ngana lingaki kutu lelo ya mbanga pona ba activité Inosbi azanango. Mais le colo ici si on a olobelango kamuke mais na ko avancer en côté maman na likambo eza ba vénement na ba activité na misala ya Inosbi si le terrain de ko ki ko pousser biso to bimaka to lobela si yango. Mais tant que journaliste on a posé une question batutu o bazolobela Goma bazolobela est atana noto na ye na imaginer même pas akoko imaginer ki akende Goma si tout bato bazali banda.
bazara na bobangi misusu pe bakalikila yango te ekota kaka na mituke no baviola bandeko na biso ekota kaka na mituke no basalaka bandeko na biso mabe insécurité mais oyo biso to vivra tokola nango mutu moko ta comprendre nango. Na bimi na Goma, souvent on parle de Goma, on oublie de Beni, Kasindi, frontière entre Congo et Ouganda. Ezalaka na te ke onini tezaka nzela moko boy moi po moko ya muke ezalaka wana. Soko traverser ka po wana okoti mbala moko Uganda. Okoti na Kastama wana na tango biso tozalaki kuna. Okoko to kuti ba police ba soda. Bakotu na bino teke boza banani. Bo bandiko kende bisika boko kende ka bosukeli wana. Parce que na Kasindi wana chaque mardi, chaque vendredi, il y a marché d'échange. OK. Uganda ya kana biloko na ye. Ateki biso to sombi. Biso yepe a sombi ya biso akenango. OK. C'est la même chose na Rwanda. Na Rwanda na maîtrisé mais na Kasindi, entre Kasindi et Ouganda, il y a deux marchés qui se passent là-bas. OK. Échange ya biloko et tout. Banki jour bazana cité umoja balambi potopoto babengi bana mike basa nini baya kozwa pona ko conclure na olobake c'est que important exact non ce qui te fandi pona artiste lokola inosui pona ba artiste tout o bazo sala fierté ya mboka na biso mes chers amis to sala honneur na bango débat ya ki et ma biso nulle part. Vous comprenez? Parce que apparemment batumsu ba comme le bakeno bakino bazo kansaka ke bango nde baza ba congolais non. C'est ça parce que Inos même a déploré qu'il a parlé en français également. Ça c'est vrai. Netika razo funda bakino pas bandeko na ba goma trace. Soko tali na sali émission otala na ba commentaire wana tala rwandaise oy. C'est ça. To benga ngoni. Mais moi je suis reconnu mon père est où? Mon père à moi il est où? Il est qui Namboka oy? Et ça prouve à suffisance qu'il dérangerait Inos lui et dérangerait Bino également. Merci. Mon papa, il est qui? Azanani. Et pour le moment, il est où? En train de souffrir où? Namboka, pour Namboka ni. Tango, na se, ya mwana ya mutua, na se, ya commentaire na ye, ba komita la rwandaise, oi. C'est qu'il faut papa nanga bima à défendre que naza rwandaise, ce n'est pas important. Mais vous ne voyez pas tant Inos Pezo peut sa message pas bande connaître à Goma que kuna na Kinshasa malgré ba azo répondre na question na bango alobi boye boka ni sakateke ba pozaki ezateke ya lobby bazongi saka ba réponse ba journaliste wana ba banda ko poser ba question wana ba journaliste ba banda eza yazo répondre boka ni sakateke ndenge bino bomiyo kaka bozaka kabino mokote omoni biso pie toza kuna biso pe ba traiter ka biso ka lokola bino est-ce que si quelqu'un dit comme ça répondre mutukeno bon apparemment biso kaka biso toza na Goma nde toza ba traître biso kande toza na Goma nde toza ba rwandais ya yebisieke non ba étranger non boza bino mokote na biso pe toza kuna to subir la même chose combien de fois na c'est y a page officielle ya Inosbi ba komela ye rwandais lelo ba mokili mobimba bazo ganga pona nini Mobimba bazo défendre joueur oyo azwa ki soki ba propos Vinicius soki ba propos raciste na Espagne. Pourquoi? Il fallait pas ba défendre yango parce que même chose wana nde ozo lekana a. C'est ça. C'est loko moko de différence c'est tellement pareil. Donc c'est tellement pareil. Kofi Olomide azate, faire gola azate. Boko beta histoire ni musique. Boko beta histoire ni musique. Tomoni na Nigeria pona chité. Fi moko boye né tellement ba parents ne baza ba nigérien na nigérienne né en États-Unis. Aux États-Unis. Allez aïe na Nigeria pona ko participer na concours moko boya cuisine international. Tomoni je peux dire que pays mobimba ba soutenir bazaki na sama kula mwana mwaso butu eza ba pasteur ba musicien tout auto bangaka bazoya ye bacheye wana na vitre bazota ndenga zolamba butu pendant 5 jours. 5 jours. Tango fi wana gagné mbongo wana gagné ke na maboko ya batutu bazaki wana te balingaki bendele ya mboka na bango sani
musicien moko ayebanite abimiti son et beti Davido abengi asali featuring na ye. Est-ce que ça peut se passer ici chez nous? Non. Et comme ça les matés parce que musicien akoloba na fula ye na fula yete. Au contraire, na place à fula akolinga adindisa ye. Mais tozo mona ngona Nigeria. C'est pour cela lelo boka moité lobi. Nigeria comme peut-être 2 ou 3e dans le monde en matière de musique. Parce que bazo travailler na bomoko. Génération tozo bomalelo. Muto faire à leki a fingi muto kingandi. Muto kingandi a leki, c'est bien. Je vous pose la question. Bozalaka na information ya ba musicien na binote. Tika artiste na bino o bozo défendre. Ayeba na selom salana. OK. Eza mot de passe. Tika artiste na bino na répondre une émission au parce que les actualités parce qu'on posenga nécessité il fallait qu'il tobe ta misala ya inonsubi. OK. Eza très important. Tika artiste c'est pour cela mona ba bien fait ya ba musicien na biso eyeba na raté mais ba base na bango nde eyeba naka. Merci beaucoup. Besoin de place. Ba musicien na minute on de tolo babu. Okokuta bata kingandi na TikTok. Bata kingandi na TikTok. Ezaka katala kutu kingandi wana to mona ki yo. Omoni yo ndongo za wana oze le côté. Yo kutu ndongo za wana oza pini. Yo kutu. Mais venez parler par rapport aux artistes na bino. C'est ce qu'on a besoin. Est-ce que moi je peux venir ici na dénigrer ba effort? Il y a des musiciens qui gagnent parce que bayoka na inonsubité. Non. Ça c'est être méchant. Okay. Ça c'est être vraiment méchant na ba forme nyonso. Parce que je ne sais pas. Et le koni ni musicien wana sala pour koma oyaza. Est-ce que nga na koki ko sala wana pona koma oyaza? Non. Comment na rozwa audacité wana na yana dénigrer? Non. Ce que ça ne loko na pesa vinanga, na opesa vinanga, mais na ko dénigrer musala na été. Na ko dénigrer carrière na été na ko comparer ye na yeba ko kanité parce que na mature ya monde ya business to na monde ya showbiz mutu na mutazana capacité mutu na mutazana place o ya zopesa na niveau international to yebi banani bazo briller na monde ya musique na Congo na biso sko batu wana bazo briller na monde ya musique na biso to lingi ka to étouffer bango to lingi ka to bebisa bango alors bobi misabana na bino ba koma ba musicien ba présenter Congo libandalo onga na koloba yango. Mais maman, je dis qu'on doit clôturer déjà, mais tant qu'on a rappelé les musiciens Inosbi, je crois que je suis sur le tout plus apporter un soutien à 100% des joueurs, des collègues. Mais tant qu'on a acharné ça au nom d'Inosbi, mais ça fait que les musiciens ont besoin d'appuyer, ont besoin de Inosbi de Rwandais, besoin de traiter les Rwandais. Ça vous dit quoi? Merci beaucoup. Bimi Selanga capture. Ceux qui capturent Balwabongo. Il y a musicien ou sala combo na RDC à traiter non subi na combo. Par exemple DJ Abdou dans aucun dans un autre côté na lobi bimiselanga capture. O tu obengena. Obengena. DJ au début. Merci beaucoup fini. Donc c'est inutile même na site. Na lobi bimiselanga capture. Il y a musicien. C'est autre chose. Il y a musicien wana soutenir eza mboboti kande konabiso azande konabiso wana de côté nazo condamné mais que mutu parmi ba musiciens ba sala combo abimi a posté non subi na actualité oyo bimi selanga lokola nano azate c'est que mutu mtazo garder position nae wana za bafana kwiti na bato mutema mabe na bato aketu na mutu mususu abunda na ye na succès banda mokile banda tinenge mokile sili aoko kate alobite pecho yo ayeka lobi alinga le kabiso asa l'équipe biso pecho comme pe millionnaire pecho comme pe na bala pecho comme ko te nga fona détruire les mêmes batu wana au mona place ba travailler ceux qui ba bengi si Jean leader semaine wana mobimbe kozala ka ndula Jean leader des obeta azo obligé obeta semaine wana mobimba. Donc, c'est normal, bazabana misala, rien à dire. Na koko tanga motute, motuna mutazana capacité mais na lobi kaka, pona kosukisa capture ya ba musicien o bazé belé. Ba o ba sala kombo. Ba o ba poster non subike azaki ngande.
bazate mais na ko condamner pour na ko lobaki il fallait ba soutenir pour azande ko na bango. Merci beaucoup mais ko soutenir ezaka te to bima kingandi ça c'est normal mais Kabila depuis banda pouvoir depuis 18 ans tina ndenga longwa atika azala congolais te azala rwandais fayulu tindenga zabwe to yebiki azaka camerounais fati ndenga zabwe to yebiki azaka angolais nani angoli susu Moïse Katumbi ko tu ne parles même pas italien siko est-ce que bandi lelo pongana ko sala débat na likambo pona nosbi te e bandi lelo te mais toke na plan stratégique na ba entreprise nani azana ba entreprise ebele na Congo que Joseph Kabila azate entre parenthèses na kangi yango do situation sujet oyo na ko beta ngoli solote na obeta sujet pour na clôturer bye tal nanga na ba griffe nanga pour na concert ya Goma le 30 juin na le 1er juillet festival couleur café oyo d'ici là le 23 à le 25 juin na Bruxelles wana ndena ko beta lisolo na ba activité et Dieu et ça sur le marché malgré basomba ki yango toza na maboko milai ezo kende déjà 6 millions de vies toza déjà na muselu ezo mata donc mususu lisusu ezo ya featuring ya 2 personnes donc featuring ya Jushi na Tanzanie featuring ya ndeko na biso Bahati na Kenya donc tozomona makambo ebele to ebite Didi Bepe tozomona to ebite on dirait featuring peza na nzela donc wana nde na obeta masolo pona nyonso na siki parce que ceux qui na ko débattre lisolo wana et si la tepo Kabila tisikoyo nan ba vérifier que ça za congolais voilà merci beaucoup ma Judith ma salutation à terre non na ba étoile nanga na ba griffe à monde entier na Yemoko Tigre on vous aime beaucoup on a koloba message ya amour ezaki ba musicien bosimba mana maboko travailler pour na bien commun eza mo dépasser ba congolais mais attention bolinga te bato ba buma musala bosali ya passe boza peli sous belete ba grand nyonso basi bakenda botikali muke bomi batela soki à travers bato balobela kabino bokoki ko kotisa moi ba coaching omoni na ba griffe so meke olobaka mabe tonto Shabengi émission anelekate boyebi bien que non sibia linga bien kwa bongote soka sa lobi bongo elekate c'est pour cela moni na ngambo ba griffe to bimaka bimima bimate to sala ba live pona bisala salate mais ba griffe bazebele on a yo moko yebi ba griffe bazebele rien à dire message amour na monde ba musicien soka za na musicien moko ezala o aloba na neno subite a poster message wana na considérer ngolo ko poster te musicien moko te a poster ngo c'est que nous sommes dans les bons. Bisous, bye. Voilà, merci beaucoup pour ta disponibilité. On a vu des acquis facilités, surtout que moi, Mikolo a dit silencieuse, mais quand même, on dit merci comme ça à toutes ces personnes. Mais là, le message est clair, le message est passé. Entre les musiciens, on doit s'aimer. Parce qu'il y a une amitié dans le cas de la Congolais, parce qu'ils sont tous allés bateau, tout à relais entre les artistes na ba fans et tout ça on a pu pour soutenir artistes tant bazala na moment ba acharnement de quoi ba ramener ça. Moi personnellement j'ai toujours vu des commentaires où ils ont la page Inosbi on l'a traité de Rwandais ba pesa ki ba nationalité moko étrangère ou ndeko azali ndeko ya biso et surtout que le monsieur a vraiment fait la fierté, il fait toujours la fierté de notre culture et puis moto ya bon azali moto de ko li banda te zali ko moto zo bengana ndako moto yebi ka kenda na tongo azuli lipa po lia na tongo mozo benga na ko bilongo ozarande ko na bisoté donc déjà et ko fragiliser même de ko na courage ya ko sunga bande ko na été et surtout culture na biso zali pena culture o lelo to ko lo ba peza lo ko moko ya ko buka lo ko moko ya ko telema izo senga force ya moko na moko pour que makolomi balezonga ya ko tambola ndé na ndenge moko ya bongo. Merci comme ça à toutes ces personnes qui nous suivent en cinéma qui nous ont suivis du début à la fin. Merci Nabino, merci na bandeko balinga biso et puis là to komi na suka émission.